na lingara na levé na ngai okoki ko yedenga to sala eloko mo ya 30 secondes na sala ko na poser ba question yo sala ko siki nango betaka moi geste moi mbata po esala nga na tia extrait na ba temps fort na émission na ngai. Oh, mais c'est pas ce que je te dis, qu'il y a moyen que Bosolana est quand même. Na subenga ki dernièrement dès que le lot so na bise zo vidéo sala sur vidéo de mentir likambwana lo ba ke yo mo mtuka ndengo sengaki s'il sent makambo yango wana pona yo luga na peso makambo to pesi me yo ki nango na mayele mususu oki ko tsanti na kati ya émission na émission ke na zo trophée parce que na ba qualité nyoso na ba tala ba filmer comment le faire yo merci ana moi bonjour disundé nini pesa ngamondi ke eloko yo senga ki ngai lukelinga makambo fort oyebi non, mais on a la capacité oyebisa batu ke yo muto senga ki ngai na to sala eloko mo ya mukie wana ya mukie pona beto mbata wana oyebisa na batu ke yo muto senga ki. Oui. Na sengi na ba pardon ebele na bato ba olanda ngai ba pardon ebele na longoli chapeau na sengi vraiment na bino ba excuse ezali kambo na ko sana koki ko sala ngoti na respect na zala na presse na koki jamais ko beta mutu soki bato batala ba yebi TV bien batala ki parti wana na beta ki mwana na beta ki frère na biso ya journaliste ba posant ou reposer cela veut dire quoi? Voilà, merci de nous faire confiance, fidèles amis téléspectateurs. Vous qui aimez Nouvelle Tendance Télévision, vous préférez le service Nabiso, to salarango avec amour pour to sepelara servir Bino. Donc vous nous appelez de partout, plein des acteurs. C'est une émission qui reçoit les artistes du théâtre et du cinéma, comme je l'ai toujours dit. Alors to salara fort, il y a la kisaba image, il y a malam, il y a artiste Nabiso. Fait, et c'est fort. Il y a repé sarabino version, il y a malam artiste Nabiso parce que bazaba emblème, il y a mboka tolobaka. Ceux qui artistes morts à se retrouver à l'extérieur, il y a RDC et zara drapeau na biso bon le baté que non togolais mo boye to nigérien mo boye non congolais mo boye sali marambo boye donc le quoi biso dans ngambo ya artiste comédien basa ba film malamu bazo ba trophée to échappe en tout cas information on a échappera bisoté to ça la soit spécial ngwendo ngamo na ça analyse na plateau soit to kitarato soit réaction ya ndeko oyo Asali œuvre soit oyo azui trophée. Alors baza et belé tous alana déjà la première fois té tous alana déjà au besoin à respecter la presse au fait. Aujourd'hui beaucoup de gens m'ont appelé, m'ont contacté malgré santé malgré nabi non en tout cas le camo fona si c'est mon radio s'il te plaît. Il y a des artistes oyo bo reprochara ba respecter la presse té. Mais hier selon moi asa parmi artistes oyo malgré ma ramnae à respecter la presse. Tant on a directement. Je salue tous mes partenaires, hein. Le grand saoudien Michel Lanvo, Nananga Maman Surprise, Tété Yondo, ma copine Nzaou la perle est rare. Pourquoi pas Tchèque de Luketa. Je suis avec Christian Choga, l'un des bateaux belé bamona bango trop jeune. Mais c'est quoi comment venir tonton papa na wasola théâtre. Je vais parler même langage na couleur basselé. Bonjour. Bonjour Fallon Bitodi. Ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ça se passe bientôt le balelo des confinements, le confinement quand même, ça se passe bien. Ouais, Nangoluka Yankolo parce que confinement na Congo va vivre en taux du jour. Confinement et suivre biso vraiment tant presque 4 mois au Kende Yangoyo. Tout bat baliar na bakop bateau ba soutien na biso pe baza bateau yo ba travaillaka ba salaka. Bazo salaté, banaba marché, tout bazo tékaté, vraiment ils ont qui n'est pas bien. Alors, dans le moment il y a confinement, bah tournage salama, que ça se salama comment? Moment il y a tournage, toujours salaka il y a batama par rapport le lot YouTube ils ont invité sango.
C'est ça qui dans télévision beaucoup qui n'a mis nos vendre mais de YouTube à tout bah ça la chaîne à YouTube bah obligé à côté ça tous les jours bah pièce ou bah gag bah émission pour YouTube vitesse non yango on a obligé à battre que non faut chaque jour autre ça que les je veux dire aux parmi bah anciens jeunes scénaristes na marambo yo lecture na yo na ba scénario bino wando sala à l'époque na ba scénario to sala malelo parce que lelo comme belé makasi au fait le roi yo peno banana depuis lecture nous années par rapport à ça. Bon lecture dans les a lu tout le monde a comment commun lelo pena tout le monde c'est pas mal bien sûr mais tout le monde t'a bien mis à zara komaka moni pourquoi allez me sous na idée ya pourquoi allez me sous nzamba pesio don ya ko créer histoire mais faut aller na un bon scénariste faut aller pena bon toi beaucoup mais script a bien aux hommes lelo tout le monde a komanaye ba histoire et ça la manango ba fanatique ba ota la ba aussi pela na on a la rôle baté qui bazo sala mabete déjà fanatique soka c'est pas parce que tant tout ça la musa tout ça la ngo pona ba fanatique tout ça la ngo pona biso moté so déjà muto ça musa ne et qui ba fanatique ba aussi pela na ngo carrément il faut nazalaka derrière ba fanatique pona bimate que non yo ebi moi on gande zalaka jaloux tout orgueilleux tout voilà en ce sens. Voilà, essaie un peu de nous expliquer un peu, hein, yoza, vraiment aux abandons domaine en okala. Répartition et un rôle, montassa la ngoza scénariste, script, metteur en scène, dis-moi un peu. Et là ceux qui montent dans le film, d'abord montassa la d'abord les réalisateurs. Réalisateur tant réaliser film, il me ba capacité moutuni no koki ko sala yo ko ya proposer mais ce qu'on là na ba qualité yo lingela film ezali parce que il taza dernier mot na film za réalisateur parce que il t'a réalisé siko likambango parce que il ne mutu asala ka casting ba metteur en scène bazali ba sala ba casting mais réalisateur ne mutaza na dernier mot ya artiste que non ne na moni la film il faut couleur na ngo ezala tant sous belle vie couleur on est na moni la film on ngeza boye il faut ezala tant sous Batista ozomona c'est-à-dire couleur à film on nezo kende les photos tsaka Gino Lazala opena Gino la so azangia couleur nango ebeba c'est-à-dire so dernière moi ça pas réalisateur dernier mot ça pas réalisateur mais tout le monde a lelo au monde a film na générique script exemple Christian Shoga réalisateur yé mon cinéma qui caméra yé alors cause un travail belé au même moment bongo et ça le répéter que se tromper bo se trompe à canaba répartition et un rôle. Bon, na ba norme non no cinéma Congo, na norme cinéma biso notre commune na biso te. Tout ça vraiment na ba norme oti. Yango tout ça là na biso ga tout ça là. Mais ça na ba to ba na ba don nango ba ali o za pena ki so simple tinga na don na ya réalisation, ya okoma na koma penga mote na habité que mutu jamais go sala ma mutu yemo non na ba tout au travail bon d'être présent au Guintseke ba chance lombolo tout ça na bato na travailler na bango na ye na pièce idée na ngai to débattre na bango après bango pe ba comment parce que c'est ça script est nécessaire au ayebi écriture ya film pour faut ça écriture est lisible au moni ça dire ya yebi ndeni ya okende nango voilà ça dire nga za dona le leur réaliser ya ko parce que so tali bien na film mindelo au mona ba réalisateur ba la talem sous 10 au moins sous assistant réalisateur caméraman azara uniquement pour la caméra preneur de son aza nzambe pega na son c'est lui le réalisateur de son yemto simbi azana ni na tourner film moto tourner na bakata dernièrement na moni matériel wana c'est à dire preneur de son azana nini na ya son a calculer son ye azo caméraman on sa makamne mais azara na son a yo kalati casque na tu vois c'est à dire biso ce qu'on a ba norme maintenant vraiment isalaraté na ezaki na film bakata mais biso ce que tala na micro aboye bo tourner nango bo sa nango filmer son nini oye kotisa ozomona c'est à dire tout ça vraiment yango moni faut to zongela ba classe to koma koyeba nini to sala surtout la réalisation, la metteur en scène, il faut tout y aller makamboana. À l'époque, na raga, ba réalisateur n'y soit raga, ba ne kosa non ba réalisation. Abotamine c'est ali sala abotami azaki déjà réalisateur, sinon y mais raga obligera bango ba kende ko tanga na nini na RTNC.
voilà raga obligeaka bango baketanga po bazwa mokanda ko mapena vrai réalisateur ozoma sadi ezosenga biso même musa tosala na théâtre oyo biso eza iné malgré ça iné eza na bamo mosusu na bamakambo mosusu toyeba te alors faut ozonga pena classe kolandela kotia pena mosala ngo na ki professionnalisme nyonso ozoma sadi tozala na biso ba pro mais ya nchiki te eza iné mais soki pena oteli bana ina au moins bana ba norme mo bazara na ngo ke bana ina bino ki bango ba populaire parce que bango baza na savoir bazui na ina mais bazara na ba succès te ba bénéficier na bino na mambongo te na bana ina bele ba kenda poto et belo biso de négliger tout le monde a bon ba elo te so ba bandi ba filmer na bango na au senti bana réel et na ba norme ya cinéma ils ont ba norme ya cinéma biso to na ba norme te biso ce que to les gars bango ni pour théâtre populaire to improvisation to les gars bango improvisation ce que bango les ba yaka bon ba travailler na texte parce que biso sala musala makasi ya ko improviser shoga oza mobala bitodi ndeko ozala gaona ozala boye bo vivre boye ce que onyo shoga osala comme improvisation au moins ce que bango ce que basala na texte bon travailler na texte ça veut dire nyonso o ya osala na scène wana ils a déjà écrit même na ba film auto monaka basala ba storyboard obi storyboard ça dit storyboard ça ba dessiner na no eloko esalama film ba dessiner ndako wana ba dessiner ndenge nini ekozalela ba mouvement nyonso ba dessiner d'abord na no film mobimba ezaka eloko mo boye eza vraiment temps biso to sala biso ka part poto botami nango mais il faut orientation ezala. Voilà. Alors, on va parler un peu de pollution, je veux dire, pollution, chaîne YouTube, comme tellement ébélé, que œuvre, comme l'amour qui œuvre. Et arrive à un moment, on a 2-3 tournages même jour, il y a différentes personnes. Je ne peux pas le faire. Tu n'as pas ça par rapport à quoi? Si on a un tournage, il faut payer sa place. Pourquoi on a travaillé cet esprit dans mingi. Il y a un moment tant au repos et aux alamou qui est mingi ba maladie peut comme rebelle ba âge batizo pour ça non aux hommes ça dit faux là moi je veux dire le rapport théâtre na biso mbongo eza penate mbongo eza yango au monde ba tourner mingi kangisa na ba musique na bato bakota ba musique bakota ba musique ba sala ba musique ça veut dire que non maman musique moi azapeka artiste so retourner musique ba $50 ba $20 ba $30 pour evimbi ça c'est non bon pour na mona ngo eza pas mal mais on toujours forcer mingi parce que photo vendre tomi tourne tomi lobela qu'est-ce qu'on doit faire totombola théâtre na biso to benga théâtre to ko sala ni photo vendre to sangana to loba nini to koki ko sala po to yoka ba nigérien balanda biso. Parce que bateau balanda biso neni batika biso ekar mbala moko so mutalandi muninga faut moi nini yasima sima kaka mais bango ba komi na bekar ba komi ba doubler biso musika ba millionnaire na tali dernièrement ba documentaire ya ba ndeko mususu tali parking ya ba voiture azanango kaka na musala osala ozomona cela veut dire pourquoi kaka ba nigérien ba sala ni to yibata mayele na bango. Après biso to imposer yango parce que dans la émission mo fait na biso Koffi Olomide na pesi mbota lobaki lo mobabi po akoma Koffi Olomide a misala ba effort a multiplier ba effort pour akoma Koffi Olomide le gouvernement aider aux en facilité yo salino ba o salinda no eloko te o sali effort mo te gouvernement maman ya aider le gouvernement ni a plus ya Congo alors biso moko photo sala effort que to meka ko tombo la théâtre. Exemple, on appelle cet exemple mon normal. Fisson c'est le lot ça la publicité. Hein? A jouer lango ba 5 000, 6 000, 7 000 $. Les lois bisanga mutuni na robenge na théâtre a au la théâtre. C'est même pas la moitié parce que production non oh to benga ba producteur ouais YouTube biso ba tout le monde na ba to comme na ba chaîne lelo biso ba to mi benga ba producteur oyo. Na robenge nen po déjà caché dans tourner film ça na $600 déjà. Oh. Un film comme $600. $600 au biso na groupe évangéliste to bano lango ba $15 000. Biso na évangéliste no premier volume to premier épisode, dans deuxième épisode to $3 000.
le deuxième volume 3 4 et comme sous surtout ça 10 épisodes le quoi 5 volumes toi on a $15,000. Si le salaire à l'époque surtout 5 salaire on a tous les 5 volumes on a dans les $750. Moni siko yo biso moto mi boma pona nini c'est que moi je parle oyo ngana lobana ngote pona ngai Christian na loba poto sauver âme ya batu nyonso. Les artistes et comédiens beaucoup pauvres. C'est ça le problème. Pourquoi pas, c'est-à-dire bato bana ba succès on est singa Christian Shoga babi na sila bon bato bana ba succès bazo kufa pauvre pona nini. Oui, comme l'européen. Si mais bato balo barango mais si la mais mission na batala rati batala Christian batala individualité cela veut dire na silati au mona c'est à dire naza parce que même le français baloba tout ce qui est rare est cher au moni tout ce qui est rare est cher ya makambo ebele photo solo la Bito dit mon souci d'abord est ça tout le théâtre na biso. Est-ce que Réunion quand même bossa là quand je sais que yosa parmi batu à Bomoko na Bomoko je pense que vous allez lutter contre le bleu wana nyonso. Si photo lutter nango eza mais ça pas si eza vraiment pas mais ce qui doit entendre à 2 personnes au bateau ba grâce déjà ba yebani bakoki ko so baye to comme même langage et loko wana to sauver loko wana parce que batu msupe ba lingate pour le ba comme na ba chaîne ba lingate et loko esi même tourner to la ba moko batu msupe ba lingate omoni Dieu nzambe Dieu merci le lo batu nyoso ba comme na ba chaîne na limite siko e comme que pour mutu aya retourner sur pas mutu comme moi mu passe muke parce que il peut se concentrer na chaîne ay au moins on va pas se bandir ne kabasele ngai alobi Christian Shoga TV batutu balingaka film so bato balingaka ngati bato balingaka musala na ngai ba o balingaka musala ba belle histoire ba ya na Christian Shoga ba s'abonner so ba kokisika 500 abonnés na démarrer na comme c'est la bomba film. D'ailleurs, ma Christian Shoga TV, on a tout recoté dans la musique parce que les a parmi ma ramnon alinga plus que beta masola ba œuvre na bino. Toro kene na biso mais ma ramna yonde c'est bon dans les bons comme ça c'est bien. Alors il y a pas longtemps, ils a pour la première fois on a signé contrat na site ya Bellevue TV au tout ta film kuna. Et là qui les solo moi zaki les solo to solo qui contrat verbal aussi existe zaki vraiment contrat que to signé to commis zaki non zaki manque on loba pe poto pe ça nami pe ça en plaire na pe ça on pe car moi kilo li kamona na la sala mais zaki vraiment contraté après film on a aussi sous film ça veut dire ezaki produit na yo moko kene ko proposer to ba proposer ki onde mbongo yo sala film non ezalaki to vendre na bina yebisa ba ngusa bi ne botsaka ba film boya mukolo ngai na koya na film na tia awa na sibino tout beau changer ba écriture au moni c'était ça après je me suis bengai Shoga est-ce que vous avez un film on a bien qu'il n'y a pas de problème hier on a bureau na bêtélé histoire elle avait aimé après elle ko benga li susu abi comme kendo koma so que si au coma o yena passion bongo retourner c'était ça après voilà na o tsala village Kandi o za filmo yo bato ba sepeli nango pe surtout premier épisode je vais dire ba vie tellement belle za isala ki ondengeni non et ça linga bien parce que moi même je nayebi o nazalaka nayebi o nazalaka na miyebi o nazalaka na savoir faire nanga na qualité parce que nga linga plus excellence na linga excellence na pe personnalité na linga ozala na ndenge nanga mo boye tu vois na za pe capricieux na mandenge nangai ozomona ça dure na linga plus excellence et lo na linga na sala so na montrer na miso na montrer yango na miso ya batu ezale loko mo ya pamba ti en plus de c'est quelque chose au na salle alors il fallait na la qui sabatu na la qui sa public et Christian Shoga au bukasa lwa sila a paiement na ende eloko ya lukaka na zwango te yango wana moni ezala bon
Voilà, en tout cas, si le titre et film de Bomi, Village Kandi. Idée wane uti wapi papa? Village Kandi, eza histoire oyo, eza ki na euti na village. Eza histoire ya Mibeko. Mibeko mo epesa magi na mboka na pona obala, na mboka ne aki mwana mwasi na mboka koki ko joaze mité 100 bala. Moni, ko jamais 100 bala et ko salake mwana mwasi azuizemi ba yo condamné. Donc ba condamné mwana mwasi nzoka muta tsaka ezemi wana ezalaka mkolmona ni mwana chef coutumier. Alors et ça que là azuizemi mi bagité mwana chef coutumier batindi na poto. Donc batindi na poto après donc batindi na poto na sima eko yinda ba sacrifier fi wana ndeko na mobala yako idaki mu fi wana kimakati ya bima na mukili ayeko bota. Tu vois, ça dit, histoire, mon pénètre qui n'a pas de drame et belé, et ça qui n'a mélancolique, ça dit, surtout même sur le plan artistique, même le casting, il y a des artistes, on a ça qui, oh, on a mon ara, qui va passer le meilleur à l'écart. C'est-à-dire, c'était vraiment. Surtout, sur le plan artistique, surtout, ma côté casting, moi, dans le lobby, c'est ce qui est arrivé que dans l'artiste est mort, il fallait incarner dans son rôle, il y a la fille au village, et tout ça, elle est là, place, mon bébé, et que Moutouana a disponible. Soit Moutouana na yo, M. Boyo Kanarate, place Wana au Sande. Non, je ne pense pas que Christian Chogayo Kanarate n'a pas tout. Je ne pense pas. Dans je crois tant c'est on a commandé un film d'ailleurs dans mié biselaye dans un film mon sala tout même Aïda tant on a bien qui a vient naza bena mikolo no tourner to na bisi film na sala iza ya makambo ozala bo na mboko ozala bo zabina ave pardon tianga ina ya au mona quand même tango yaki na aza Aïda na makambo na sala mais na modifier yi na PC forme nanga. C'est ce qui manque dans le théâtre. On a besoin de tout abîmer que attends suji pas vert. Donc bazana l'homme sous au paix ça a été. So bon moni obika que non là t'as pas faire télé mana quoi t'es sali. Mais ce qu'on a changé qui rôle na bise que non na forme na yo on a pas tout garder identité na yo ozaka loka songi mboka. Oza forme ba ki simbio ba kola raté wana. On s'en pas moni na pese que couleur na même ba au mari en plus après film on attend où épaissir retour il y a bien bah c'est peli nango j'étais naki nini nazaki mutu d'habiter sur dans la première comédien à ça la gestion à la salaki ça qui nous na zuba crédit na tie na bengi tous les acteurs au ba tourner na film pour na bisa ba merci pour la disponibilité ah tikako pardon ouais tout le monde a bisa tout na ba mari ba nan tout ba bisa c'est dans la première artiste ça les locaux là ça dit prochainement si on a bengi si mutu ko hésiter pour et choquer tout le monde même au mari bina ah et ça makambo sika oh bien ni nango pour makambo non na mona oti. Déjà, je vais dire quelque chose. Il y a des artistes au salarié promotion na émission ya œuvre na e. Ata merci répondre. Ba mukie peut-être président V12 quoi Zambie. Ba za mukie o bandima appelé non en tout cas na okaki on peut cette information ni nanga en tout cas merci ezalati. Donc yo salarié quand même juste on a ça que c'est ça qui en par rapport que soit bengi bango nyo surtout ni bango ba yebisao. Na ça qui en par rapport que le meilleur na disponibilité na bango. Ils ont combien de jours? 3 jours. 3 jours. Mais ce que tout ça là ma bé a tourné 3 jours. Ma bé c'est pas bientôt il y a un moment les meilleurs moutons net dernièrement a tourné film mon a tourné histoire qui to commun tozaki histoire ça dit tozaki couleur la histoire et peut citer na costume. Si, ça dit histoire qui tourne mais bon ça là encore rapport et si là ça dit c'est que chaud parce que histoire ne senga qui pena ndakwa kitoko le panga munene ba flat moko et sa image mais taka film na na luka ti mama biomba na bengi mama soko soutenir ngate na besoin ya habillement pour na artiste mama biomba jour nga kangaka boutique aye na valise so 2 valises à bilamba awla ta artiste. Voilà. Ok, d'accord. Alors, Marabi, on va parmi bateau, c'est la promotion dans Kala. Si, mère, maman, oh, Tilelo, nada parmi artistes et un groupe évangéliste, oh, bazar reconnaissant. Pas maman, nana, oh, asala biso. Aye, mora, yebi, place à zena, pêche mbote.
à chaque fois ata za na ngote ça la effort ka pesanga aba moi na ta oza na problème de ni na ngana tika ta partir le pan na pour na aider yo ozonga ça dire eza reconnaissance wana ngoni ngana na façon na mona vivre na vivaka na façon na mona la makambo quand les gens disent pour tout ça la makambo na batupe ba bilo musu pe eversa batu wandi boye tant musu muto benga wa impoli boza même acheter au mona omoni jibe le to kopesa lelo mu jibe batu so ba jibe pia naka baka forme atikala ko zota 5 fois jibe ti tellement ba betaka li solo jibe René Kabasele muto jibe au mona tellement ba ebika ke jiba ka bara mingi etikala sko batu nyonso ba komanga jiba ka sko mutu moko soki aza na problème na ngai moko tam suna de seva na likambo moko osali ba faux compte po oya kaka obebisa makambo nanga po déjà so oyena okoti na site des faux comptes ba non impoli ba tumsu ba otate ba bandiko commenter wana o balinga ka oti ozomona siko nga moi bien merci tam sous personnalité nanga personne nanga balinga ngote mais même sous musala nanga balinga ngo da préférer kutu bazara ba fanatique ya musala nanga kenga moko voilà en tout cas alors na c'est que je remarqué na film auto côté ça parce que ça œuvre non le open to ko panza yango par rapport na début premier épisode de tellement même kasi n'est-ce pas ça un mois tant au bal que ça au ça et sur na 4 épisodes je pense hein oh ya souka ba vu et comme muké c'est dit à nini papa ils ala toujours bon tout le monde va tenir sur premier épisode de pesa ramakambo omoni premier épisode de pesa ramakambo pour ba tenir sur ba ka batala les ani asalini ils ont ça mbongo OK moi ba to ba premier épisode de zone c'est là bon on déjà na beta ba 100k na premier épisode et là ba te belem souta musu ba banda ko ma ebele parce que on a vu tout ce qui est rare et cher ngai na film moko na opeso titre dans calamité ya ba isa titre na Chiluba eyowa ozamuluba titre dans na Chiluba batu bazela film wana et on a vu so ba pesanga 500 abonnés on a un village quand de pesi yango ba mozu idée ça site non te na baki dans ça la site omoni na ba site ya bandeko to sala moi ba mabaku ezozala en plus na ba koko somo boye au moins on va na parler au ça soit fort aux la rababenga yo ya tourner alors chez yo moko ko sala pe pour na le baradage moko plus dans statut nanga je préfère mieux rester chez moi que chez eux au moins pas na ngai nde na sali site na ngai na mabe na malamu ezayanga OK au moins soki ya batu na mabe ekomi shoga kaka boy ozomona pa na nga moko na linga pe na pesa les meilleurs na ko yele musu na site ya mutu na ye na pesio idée mo ko aider yo mais yo loko monika ke non yo déjà sala ki o sala ngoti mi monika malamo ke nga dana na nombre d'abonnés bona da danger c'est à dire yo on a préféré un peu mi coller comme bonate comme bon na théâtre hein si anga site na nga na plus de 100 000 abonnés musu kuna nga site na nga na plus de 65 000 abonnés donc nga makambo ya zeloroté mais tout le monde a peine ba site musu so sala émission ah na base même ça quelques mille abonnés même sur battre na mango 150 personnes et ça na tout le monde appelle émission mususu et le but c'est que ça na abonnés belé hein et ça na abonnés belé ndé et film comme ça sonné nga ba pesa 500 abonnés so ba 500 abonnés na tika nga mona ba F personne ngai et comme 1000 pona efungola makambo Christian Shoga TV c'est à dire batu o balinga ngati quand même bandinga même balinga ka ba œuvre na ngai na sengi na bino parce que na loba makamba malamu na loba makamba mabe ezaka ke ndetsko to sone émission au mona kaka ndalinga ka été impoli na finga nani déjà na émission na makana ya biloko quelque part liko na ngomoni bato loba ki Christian Shoga impoli Christian Shoga na nyonso wana siko ba bi preuve la pour Christian Shoga comme na niveau ya ko agresser comme siko agressif bon merci vraiment na lobaki na ko répondre dans la série alors il fallait na répondre d'abord na sengi non ba pardon ebelé na bato ba olanda ngai ba pardon ebelé na longoli chapeau na sengi vraiment na bino ba excuse ezali kambo na ko sana koki ko sala ngote na respond na zala na presse na koki jamais ko beta mutu soki bato batala ba yebi TV bien batala ki parti wana na beta ki mwana na beta ki frère na biso ya journaliste ba posant ou reposer cela veut dire quoi na salle émission nanga
émission si na telemina kuna ba odinseke na batunanga ba jogo banini to tebi to causer to sili siko to solo maman pecho na yabi vie ngai yo ebi ngapela nga pecho to na ba tena okila ka mawa omoni na lingara na lever na ngai okuki ko yedinga to sala eloko mo ya 30 secondes na sala ko na poser ba question yo sala ko siki ngo betaka moi geste moi mbata pour esala nga na tia extrait na ba temps fort na émission na ngai na kati émission loka to sala de émission e kozala ngote na kati ya émission d'accord au monde que zalaki nga pe zoba que je suis na ki osala na pona sepelisa ye tala kaka na ndenga bien ndena swaki soteli contenu ya eloko yango eza na sens on a kobetela mutumba tate ce qu'on ramène là au fond dans la vie pourquoi j'avais fait ça aujourd'hui c'est qui s'est dit za yango te za ko manquer presse oza ba fan su ba ubanga ba banda kubanga yo za trop violent non c'est ezana na biso ko même ya benga chaîne si na bengi même chaîne na bisi Karine Yamado na bine Karine longola émission na longola ngopo o sauver pe image na ngai po ngala sali ngala makamba buzz na ngana ngoti na ko sape jamais buzz a jar wona yo beta mutumbata sali na koki jamais ko sala on a bandeli na koki jamais ko beta mutumbata ezake asenga kinga mona le frère là ayebi yango. Oh mais c'est pas ce que je dis, est-ce qu'il y a moyen que Bosolana quand même na subenga ki dernièrement dès que le lot sur na bi c'est soit vidéo sala sur vidéo de mentir likambo na lo ba ke yo mom tuka ndengo sengaki s'il sa makambo yango na pon yo luga na peso makambo makamoto pesi me yo kina ngona mayele mususu oke ko tsanti na kati émission so boteli émission to sali émission kitoko mais na suka na eza au moins blague et sauter d'accord et sauter nga déjà na 6 qui na émission et sauter ba cotition oui les vitamines la biso téléphone to que on attend la preuve à l'appui to robenga hein obenge ayeba je sais pas ce que olobane nini à faire comprendre na batuke c'était loroyer moraluka qui pour la minute to comme le roi net yende victime yo betake parce que tu étais énervé couleur bassé les débits sur la téléphone na ebiso ke na zo trophée parce que na ba qualité nyo sona ba tala ba filmer ana mo na ebiso ke na zo trophée parce que na ba qualité nyo sona ba tala ba filmer ana mo voilà, toujours également éclaircir les cambons pour moi mon thème parce qu'on a besoin de sauver l'image de notre artiste. Pour il y a des producteurs au baron on n'est pas agressif à perdre un peu marambo belé quand on a des cambons presque gros tomboka. Or c'est qui l'homme est qui préparé. Je l'ai toujours dit que sans Shogazo Benga. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, dis nini? Mais ça m'a dit que eloko yo senga kinga lukelinga makambu fort oyebi. Non, na donné ça pour l'instant dans la ton papa m'a dit c'est un ben OK na bien ngoma akomati et pas mère mais qui peut là il a WhatsApp azali en ligne pour moi ça c'est juste un écart. Mais on a la capacité oyebisa batuke yo muto senga kingai na tosala eloko moko ya mokie wana ya mokie mpona beto mbata wana oyebisa na batuke yongo muto sengaki. Oui. Ok, merci. En tout cas, oh là là. Nabino batulali singate banda 5h kobenga bitodie okotela bango bakomi ke ba yo pesa la moi distance bakomi violent et tout ke batango poser question parce que c'est un shoga toyoki biso moko nde mobala lobi ke ezaki quelque chose de préparé alors to megamam ke kolongola na image wana qu'est-ce que tu peux dire na ba jeune oyo makambo pesa na artiste comédien ya ko créer moi o créer pas o pesa mo makambo ngai na koki ko sala omona na niveau nanga na koki ko sala ngote na regrettaki pourquoi na sala yango bato ba déranger bango na sali yango te na volonté na beta mutu te eza likambu eza préparé na émission nanga so tout le monde baza a ba royebi surtout ça qui émission kaka libanda
Et ça les Cambodgiens ça préparé que senganga yemoko vient batala ngai na yebana. Si ko fallait kana boya. En tout cas. Fallait na boya nde na ndima kita msusu mabe ko melinga yango wana. Ya on a sengina ba tout pesquise oyo ba mona qui on a sens sona. C'est-à-dire voilà. Voilà, je vous recommande encore une fois de vous abonner massivement à Christian Shoga Télévision. Christian Shoga, tous mes partenaires, René Kabassé, les Salabiso plaisir qui vous s'abonner vite fait. Même na mukolo chaîne na ebisi longo lango. Aïe aïe nangai. Nena boy bat baotala ebele. Baotala ebele aboyi na mutema moko. Abi olongo la te aboyi na ye. Bat baotala ebele ma. Ta balongo likuna na ba site déjà pendant que Christian Shoga beti. Te mais bilo mususu so longo lonka e sala appel au mususu. Na te so comprendre. Pour image la muke otika la émission na ezati. Ozomona mais et là on grave tenzambe na yebi. Soki na sala ki na beta mu na koki fallait tout ça de mission bo singa lote mamu ba. Atakutu yango na respect presse na zara nango. En plus er nyo so presse benga na yaka. Na respectera bato nyonso na kipaka émission te au moins na moko boye asalika bandi lelo na kipaka émission te na sala émission par bato nyonso. Bato musuba ko balango tu o commence émission belé ko le théâtre. OK, oui. Osomona, ça dit na kipaka émission te. Na koki jamais ko beta na beta na volonté na asenga ki moko. Voilà. Moi, des fois, je t'appelle papa m'a des comédiens hein, parce que papa m'a pour un journaliste était pour une émission. Il était disponible en union sur mon conseil m'a recadré au moins mon qui c'est comme ça au fait. En tout cas, j'espère que vous comprendrez. Rien à voir. Alors rien à voir. Nandenge bolingi bokende nango ezaki lo mo ezaki nango préparé peut-être est tombé au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais lieu, au mauvais ngonga. Voilà. Na bandeli susu ba mes excuses vraiment eza volonté na rateza yemo ka sengaki pour asalama afulama ngape na ngamwana na kosa jamais buzz na kosa le makama buzz parce que na yebi réalité buzz so talinga bien malgré des ba orgueilleux eza fier na ngana sala fier na personnalité na la plupart sont landi pe bien batu oyo ba finga eza mingi la ba fille ngana mona ndie za ba fille mingi. Pour ni lem so alinga jango mingi amona ndeni ozwa ete tika na finga na nga ye aluka ngam ngomso répondre ngai so nazara impoli batu musula mona pe mona ba finge trop pas répondre batu na se mais aucun jour na tika répondre batu na finga raté na lo appel au télé ba mission mususu to salaka et ça ba caprice tem mususu na ko vexer batu par rapport bitodi c'est à dire naza bon te ko batu ko approcher ngai nde ba comprendre que Christian Shoga ko moi na malamu talaka mona lobaka pona ba artiste comédien na lingate batu ba souffrir ngai na lingate batu ba souffrir tuna batu belé to voyager na bango soki ezake ngai mutu na memaki mutu bien ngam na yaki na cop wana ba mona nde na fungolela tuna ba papa ko ba tuna batu belé ba so nde na fungolela ba artiste ports atanga nde ba joueur belé onga na coopérer na bango ba masse belé lelo ba kutana na ba joueur wana ba kabila ba mbongo lem à travers nga ozomona ngai na mona bat basala makambo ezaka mingi 2 minutes hein Micho Bozo da mona bat bazar sala makambo na ke ana likamwo bo ina la duchesse abengio shoga ndeni yaka place mo bo tozana die merci mbokani oyepe bo die merci mbokana fungoli bo afarote ozomona yala batu mususu pe basala ngote me nganza masala nga mutema moko naza mutema malama osakana te lingate batu ba souffrir nazala pe jaloux mututi oyo ngana lobaka ezaka ba vérité nanga autour que Christian Shoga parle et ça la vérité pour bonne marche à théâtre va des combats kufa ba pauvre ceux qui maman livre azala quitter après si maman dit maman mbote belé maman livre lembe ça dure maman oyo asunga ka malgré tina ba confinement oyo maman livre asunga kaka ba comédien ça dit mère bon na yebaka te nini na koki ko pesa ya on a lo ba soki ko postuler na 2023 ayeba ke ngana ko pesa déjà voir nanga ouais. Vraiment. Alors, un tout dernière question pour tout cannabis Christian Shoga. Et ça na analyse moto salien, na limite sur ensemble na yo. Ce que c'est ngato tonga, ce que c'est ngato bimson dernier, to analyser ensemble au fait. To ça ngana Christian Shoga to na problème na 2007. Ba kolo ya théâtre ba Vanessa biso et les cas déjà. Mais ba bien une émission YouTube na 2020. Batni ba mauvais souvenir. Ah bimizaka ranki na yona Christian Shoga wana phénomène mono ko créer oh pour la yozo mona ondeni. Eza bon bilo mususu mususu boko yoka na bino mais
toza banzambe te. Le seul mouton à pardonner à Batou, et ça, du très haut, l'éternel, Nzambe, il nous a pardonné à Bisso et à Bossani. Bisso, déjà, on a dit à Kobosa, Limbisa Moutou, et ça, Kobosa, na Likambote. Cela veut dire, naki camarade, nalobaki, ceux qui disent solo, littéralement solo, nalobaki, et ça, les Kambo dérangés, qui n'ont pas binemi, bamamne ko déranger en angati. Makambo est dérangeant dans la vie, et ça il y a vie artistique. Net makambo est commis boye, il y a ni déranger ngai tant que humain. N'angol ba te déranger, te déranger tant que humain. Ah, nenga kina sala mutu moko bolamu poya monyango pana ya monyango bolamu. Ngape na monyango ke na sale bolamu pona na zoka na se sacrifier nzoka na batba moninga ne na ke komi inisa. Na likambo o mutu yemo asengi tant musuba bengi na téléphone allo ligne zo sala nga passe mbato abeta kingai nzoka yomo yebiki okosa c'est pas bien. Nayebi ceux qui ont un trophée parce que dans ma qualité nous sommes ba filmer ana moi nayebi ceux qui ont un trophée parce que dans ma qualité nous sommes ba filmer Voilà, comme je disais, na Bossanité, nous sommes arrivés à la fin, mais autant pour mettre biso titre ya film moro en Chiluba. Ouais, film oyo pena batu base la film oyo so batu papesi ngaka akokiseli ngaka 500 abonnés na bandi film oyo za titre nango za mema mumema mumania, c'est-à-dire mumema mumania, c'est-à-dire mumema mumania. Titre film bakanga ngo mumema mumania na linga les ali si soki na yebaki ozo comprendre, c'est-à-dire soki na yeba mumema mumania. Non, c'est un film dédié pour on a vu ça il y a Kassai. Il y a un film mon a dédié bande ko Kassai parce que ça na moi folklore moi elengi mo za na katswana, c'est-à-dire na développer ça moi synthèse mo boza film mubali na moi si balingani. Mais moi, ça ndima ki bagi na mbongo ndimi mubali na souffrance wana. Siko mubali tanga komi na makambu o mubali tanga moi si a se sacrifier vie na ye ake ko linga mutu moko boye ake linga mutu moko alingi mutu wana bisi mutu wana na avant linga yo il faut o lukela cousin na ngai musala parce que ça la elote a sacrifier vie na ye pour pesa mubali o aye musala pour zo mbongo abala ye. Siko tango mubali abali sikoyo moi si vie changer. Vie changer mobala comme ya ba 0 heure banini moi si attention banini et ça la moi c'est okufa mobala ya sala siko ke moi de nini moko ya les gars qui ba compte moko ba kangé soit côté prison siko na téléphone na komaki mon bonheur et mon sauveur mon bonheur mon cœur siko là côté répertoire à liboso et là à liboso bimisele mon sauveur mon bonheur mon cœur mais siko mon sauveur mon bonheur qui a et cœur wa sauvaka yo wa sala okorobenga ko ya sala pona kasho akufa déjà pona bolingo nao cela veut dire ça dit mumema mumania eza mama na film bato bolinga ngate mais ta misala na ngai quand même nyabi ke misala na bolinga ngo bozela bo pesa nga 500 abonnés bozela mumema mumania. C'est-à-dire vraiment le meilleur film, c'est-à-dire l'équipe Village Kandi. Pour Village Kandi, il y a un deuxième volume. Il y a une continuité et une chaîne. D'accord, donc si je comprends bien, premier film Nayo et aux ala Moumema Moumania, c'est un film dédié pour nos frères. Il y a Kassai. Je profite pour saluer tous les Kassains. On a eu je vais commencer par son Excellence Monsieur l'Honorable. Hein? Son Excellence Monsieur l'Honorable, je te recommande déjà d'aller t'abonner vite fait. Et puis, comme ça, a cloche, donc, son Excellence, Monsieur l'Honorable René Kabassé, le DBXL. Je salue Tété Yondo, ma copine, maman surprise, Nana Ngab, depuis la France, Tchèque et Deloukit, et pourquoi pas au grand Saoudien Michel Lamvo. Alors, rapidement, on est arrivé à la fin de notre entretien à Lélo. Qu'est-ce que les gens pourraient retenir d'un passage à Christian Shoga? Et s'il y a des dédicaces à faire aussi? Un passage dans tout déjà dans le lobby. En plus, merci Nabato Tuyanga au bas soutenir ngai na makambo nyo se komi au bas ernyo so bat benga pina Anani Kodia Jocelyne Sandra Bicento Sylvie Gamiero
Lisi Balingi, sœur Nangai, l'ambassadrice à London, c'est-à-dire l'ambassadrice à Congolais à London, sœur Nangai Yvonne Longomo. C'est-à-dire sœur Nangai Yvonne Bambote dans Ebele, Bambote n'avait Nangai Nono Makangila le temps présent, Doudou Makangila. Bambote Belé na Afrique d'ici, na moni champagne overdose, la plus belle femme du monde, c'est-à-dire à sœur Oyo, Aïdaranga trop, il y a un Jaël chaud. C'est-à-dire Aïdaranga pena trop, il y a un qu'on a pessé comme moi, on a Kabilanga force en Afrique du Sud, Didier Chombo Petit Jésus, venanga Julien Balatambo, le boss de Geno Production, Bambote Belé na oncle nanga propre, l'excellence à Lili Kadhafi Abdul na à Johannesburg, wana na moni Massa na Yemba la moko Massa King, Alain Poupa, na moni Dani Image de Best, na moni Lion Tembo na pesi mbote na massa nanga ba joueur tout agent Kasusu la Kili Jomotema ya Iska Alenzo so na moni Iska Alenzo mama na moni pesi nanga ya Arabia Mongembe na pesi mbote na Trésor pour tout ya Gaga nani Dieu merci Mbokani wana pena ya bianga ya Palais ba Dieu merci Mbokani ya Marlène Tessa na Bosanité na pesi tous les musiciens à Congo Bambote na Bino ba Watanabe ba Fali Poupa ba tout ba Pombanias de Plique c'est-à-dire ba Tade de Montsikili Bambote na Bino na Bosanité à Yaombo mon ami à tous na salon Dorema na Kasavu Boumer salon na RDC na Minitio Dorema tomoni koto frère Edouard koto tomoni botomoni Oginseke soki totali na ndenge ya sima tomoni mwana njili tomoni mwana njili c'est-à-dire na pesi vraiment vieux na njili siko bakola na bave bilali siko vieux siko pana bango baka na TV ya kaka na siko po bala kiseke pana bango ba bata mbongo baketsa antenne na likolo pokala yaki bata mbongo fotsa antenne likolo ba antenne yaki siko po ba bato bana TV no ya couleur fotsa antenne siko ba onzo pa ba no TV en couleur te ba ju papier mo ya couleur batia so bato nyonso bato la na TV ba ta kabila mamoko akoto rouge bleu vert blanc. Merci beaucoup. Comprenez qu'on était avec l'artiste Christian Shoga, na plateau Nabisso. Encore une fois, je vous recommande d'aller vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Christian Shoga Télévision. Je salue El Chanto Mwaka depuis Paris. Merci l'oncle de Preston El Chanto Mwaka, je salue également. Christian Shoga, Shoga, ils ont C, pas S. Ça dit Christian Shoga, ça dit C. Shoga na ngeza na CHOGATV ba mona bon mobo ya jaune eza wana eza na beto 500 abonnés ka so bokoki selinga na télé bino mumema mumania na lobi na ebité quoi tant mumema munyanya non raisonner comme maman aba de confiner tout bête bato ba côté kuna to visiter franchement ko linga auto falon bito di temps on a bisé dans cette émission pas falon bito dabi na na lele fort fona komisa comme na Jocelyne Anderson c'est-à-dire Jocelyne Anderson masa ya Anani Kodia c'est-à-dire on a pena babi que non Shoga niveau tolela falon bito di mukolo ya poto ngana opese mukanda ngapi opese mukanda ndeli ona oboti sai ngapi oboti na msapio beli. C'est pas possible. Oh voilà, je vous aime aussi. Merci de nous faire confiance, surtout de renouveler votre confiance, fidélité dans le service Nabisso. Je salue son excellence encore une fois, mais c'est l'honorable René Kabasele. Elle chante au Mwaka. Nzaou, la perle noire. Je te salue ma chérie. Nzaou, la perle, elle est mystique au fait. Choco, une fille amoureuse comme ça. Je t'aime bien ma chérie, je te salue. Et Tété Yondo depuis la France, le grand saoudien Michel Lamvo. Je te salue. Clin d'œil spécial à tous les amoureux à Nouvelle Tendance Télévision. Continuez de vous abonner. Tolobaki 65 000 abonnés. Tout le monde en net. Maximisez en tout cas. Bon s'abonner massivement. Bon inviter à s'abonner. Ça la plaisir à trop. Je remercie la grande équipe technique qui fait toujours un travail remarquable. Couleur Bassel et le Jack Bauer. La Nouvelle Tendance. Merci pour la coordination de Jordan Pandou et aussi à notre coordonnateur Alain Ndele. Voilà. Je vous aime bien. Restez toujours connectés à la Nouvelle Tendance. Bye bye. Maman nangaye bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso
yo moto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka gisnovita pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa